Voilà, bienvenue fidèles téléspectateurs dans votre émission de la chronique musicale. Mesdames et messieurs, vous nous suivrez partout dans le monde à travers notre chaîne EHP Media TV. Je vous dis Mbote. Mbote également à Apo Maneno, l'antivirus, et à celle qu'on appelle Ormeline Luzolo, poupée blonde originale, Mireille Kabangu, la patrona. Et sans oublier des prix Paris, Elena Tanda Motema Yadie Koleka na Paris, Bambo Tebele, na Bosani Pété, Jimmy Bamungwa na Paris, Bambo Tebele, na part ya Ponce Moko, les grands caméramens, Babi, 8000 fois plus Bango. Cette émission, na Bosani na dédié na ma maman GH, ya papa Edo Amani. Tout ce que tu as fait pour moi, même dans mes déserts, Seigneur, tu as toujours été là. 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 Oh, tu as toujours été là. Dieu est fidèle. Fidèle. Dieu est fidèle, fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle, il est fidèle, il est fidèle. Fidèle, il est fidèle, fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle. Alors à qui pourrais-je comparer? Le prince des vies, Jésus est sans pareil. Personne n'est rien, ne peut nous séparer de lui. Jésus-Christ est sans pareil. Jésus-Christ est sans pareil. Alors à qui? Alors à qui? Alors à qui pourrais-je comparer? Le prince des vies, Jésus est sans pareil. Personne n'est rien, ne peut nous séparer de lui. Jésus-Christ est sans pareil. Jésus-Christ est sans pareil. Merci beaucoup Naibike et ce pèle ici depuis Hollande, Laurent Atoucha Benedictou Balobi, Bajimo Bangoyo, Bana Bangoyo, jeune serviteur de Dieu, Oyo Basakoli Balobaka, Oyo Basalanzambe Balobaka. Ba ongoyo na ba âge na bango ba ko sala pe n'importe quoi et ba préféré ba ba vie na bango ba chango uniquement pour Nzambe. Les jumeaux, bonjour. Bonjour garçon sympa. Bonjour na batunyon su bazolanda biso na ngongao. Merci beaucoup au PCP Mbote. Bonjour batunyon tout bazolanda biso na moment oyo. Bonjour tika Nzambe abomba bino Nzambe tata abatela bino ndenge bozwi libaku ya kolanda biso na ba poste ya télévisé na bino na moment ou à travers internet tika Nzambe alola amona bino. Merci beaucoup ndeni musala Nzambe ezo continuer kaka boko banango kaka. Bon musala Nzambe na ngolu na ye po alobi na makasi na ete meza na ngolu na makasi na biso te meza na ngolu ya Nzambe tata nde asali biso ngolu tozoko bakaka malgré ba difficulté malgré moi mi pépé mais tozoko baka toza toujours en forme na présence ya tata Nzambe mosungi na biso. Merci beaucoup na présence ya tata Nzambe mosungi na biso. Est-ce que père spirituel Nabino le pasteur azora pétant prier pour Nabino? Oui,
Père spirituel na biso le pasteur Manzala Joseph na pesi mbote bisika zwami azwaka temps ya ko prier pour na biso pe aibisaka biso tolongwa te tobunga te tozala toujours na makolo ya Nzambe oyo akopambola biso kaka. Merci beaucoup. Toti kozwa interprétation moko ko rappeler bande ko baota la biso eza nzembo ya toki ya Gaël non na yembango. Eza le frère Francis Mutayembango yango te interpréter yango. Merci beaucoup. Là, on a profité na signaler bandeko bataille ko benga biso une émission toto sala dernièrement dans les jumeaux ba benga qui à propos ya ba interprétation donc bango moko baza mieux placé à koloba les pourquoi basala ka choix ya ba chanson et puis les pourquoi oyo bazala kana ba artiste musicien chrétien hein oyo bango ba interprétaka donc bango moko baza mieux placé parce que ba benga biso trop mais comment bazo interpréter banzembo ba Moïse Mbiete pourquoi bazo interpréter banzembo ya frère Mike Kalamaite donc bango mongo baza on a lelo baza mieux placé ya ko répondre mais na ligne avant répondre na question ba benga so batunaki soki na ebité est-ce que logo moko ezali wana bobombela biso ya frère Mike ou bien Moïse. Oui, merci garçon, c'est pas batu babengi biso tozu ba appel ke ya ko loba pona nini te ke to loba ki ke to interprétaka banzemba ba passer Moïse Mbiete na frère Mike Kalambai to loba ki bien ke to boya ka bango te to loba ki bien ki baza ba yaya o to yoka ka to landaka mingi mais ba timbre ya biso et ça la moi passe pour na ko interpréter bango et ça la mutu azaka na tembre na ko interpréter mais bango par rapport à travailler à likolo alors et ça la biso ba place musoko ke oyemba nzemba ya papa Mike Kalambai et ça tant sous likolo oyembi yango bien te bimisio fufu alors na place wana to préférer ki na to yemba banzembo ya batu oyo tembre na biso na bango e ko bala na met na makasi na biso te to komi ko sala mo effort ya ko meka ko interpréter ko yokara Mike Kalambai ko yokara na passer Moïse Mbi yango to préférer ki ko meka ko travailler ka moi muke bango parce que ba appel ezo kota ka mingi place musu ba benga ka biso to kende ko yemba mais pour nini bozo interpréter Moïse Mbi te pour nini bo interpréter Mike Kalambai te donc ezala ka par rapport ba tembre mais to komi ko sala effort ya ko yemba ka bango ata moi muke to komi ko sala premier effort. Merci beaucoup, merci tozo extrait ya frère Mike pasteur Moïse Mbi. Voilà, pasteur Moïse Mbi et là j'en profite na dédié cet élément où on a Naomi Mackenzie de prix Paris, na Bosanité Guilain Toboré de Madrid, vrai Joe. Hein? Donc poto na poto voilà. Baleka kinga na makasi, baleka kingai na kitoko baleka kinga na ba relation, baleka kingai na mbongo mokololo le fungwa maki, ngole kitela ke panangai. Mokololo le fungwa maki, ngole kitela ke pana biso. Ayaya nazalaki kaka nelikia nayebaki ekosimba kaka bitumi komelaki nga nafungola miso namona mapinga ya banjelu mbabundela ngai mbalongisa ngai nazwaki ngai natombola moto na abandona teo Oyo zalaki nangai. Jusqu'ici, tu m'as secoué, malgré mes fautes, mes faiblesses. Jusqu'ici, tu m'as secoué. Ozali capable, ya kosala na moto. Makambo ekokana teo na bisika auta yozali capable ya kosala na batu makambo ekokana teo na famille tobimela mbalukanga na molili mbamona biso te mbazali frappé navekema molimo mosantu arapelaka ngai
mbilaka na ngai mpo nalemba te na abandona te mpo yo ozalaki na ngai jusqu'ici Merci beaucoup. Merci. Nabi Gesali bien à Nikinga Sia Triple N. Moi, ça pembe. Donc, Namoni déjà pour interpréter Moïse Mbi pas mal. Oui, pas mal. Tu interpréter tout Meki Kaka. Tout Meki Yango, tout zo Meka pas bapelle uta qui kota qui par-ci par-là. Tu te battais, tout ça l'effort. Tout le bas qui a on a ninga mabete, on a bazaba grand abisso. Ba papa ba grand abisso de ba papa au bena toujours landa façon na bango ba sala nzambe to ezali na ndenge ya mabete mais ba tu o balanda ki biso ba comprendre que on est na ndenge ya mabe nde yango to sali effort ya ko yoka papa na biso Moïse Mbi po to été côté bo moi to zo yemba ngo na ebité ba to zo landa biso mais to yemba ngo na ba difficulté mo po bango baza ba grand chanteur ba yemba kalikolo makasi do ba tembo na bango e ko kana biso te mais to sali ka mo effort pour na kolongo eloko wana ke ba tu ba kanisi to ba ki on na ndenge ya mabe yango to sali effort. Merci beaucoup, l'effort pour interpréter déjà ça va tout qui mais lelo ce total musique chrétienne hein auto benga musique ya basala nzambe lelo zomona ezana ba frère rebelle to ebaki ba servaka nzambe ba yembela nzambe na nenga solo hein mais ce total succès ya beat origine ya succès na bango on dirait ezo tapa nzambe te bino boza ba jeune serviteur déjà ba âge ezana trop miké est-ce que lo kwa bongo et quoi arriver les bino lobby que bo abandonner nzambe bokena bino pe banzela mususu pour na succès bon eloko ya bongo ekoki kokomela biso te mokolo mosusu parce que toyebi ke nzambe aza nyonso ntango nazangaki lipapa nzambe azalaka nzambe mpe ata ntango nakozwa sapatu akozalaka nzambe sikoyo eloko nini ekotinda ngai ke nazalaki makolo ngulu natiki nzambe nazwi mpe lisusu ya boye natiki nzambe donc eza mwa pasi parce que biso toyebisaka ye ke sans ye tokozala te sans nzambe parce que tokaba déjà bavi na biso depuis bomwana kopesa nzambe alors eloko ya bongo ekomelaka biso te tokozala toujours na sa ya makolo ya nzambe ana kokumisaka ye partout na nzela na biso bato bapambolamaka bao baza na maladi babikaka à travers ba voix onzamba pesa biso. Merci beaucoup à travers ba voix onzamba pesa bino lelo na lingi vraiment de bandeko babenga ba singaki bo meka vraiment ko interpréter l'ange profite na saluer muta pesi biso espace oyo donc babi salon les sachet tantine ici nulle part ailleurs donc ça place au bonga tête ça on a bandal molar kimbondo donc croisement ya vini kimbondo na tonde. Référence des restaurant Maman Colonel direct au Monara babeta parkant le bosoana salon lesa donc so coach au sentir de tout ça émission to tokati donc fraîcheur on dirait toi na kinité donc voilà Masia Zambe nangai musika nazalaki nana kokoki kotala ngai na fuluela na tia loboko ipai ba Prado ba Mercedes kokaki koyate bipai ba ministre ba député ba kokaki koyate nde bipai miso na yo epole etala ngai oh Bwana Mungu wa mapendo papa uzima ye wa baraka angaye oh Bwana Mungu wa mapendo papa uzima ye wa baraka angaye kola teleminde na kembo bikela mubiso bifukama masia nangaza na pomoi gana ningana tina nini ata mabele fungwami bipana telemi na bangateo oya simbinga za makasi kombola ye Yesu Kristo ata mokile boyi kondima oya lobi de yango ekosalema ponanga mosungi nanga zali kosala na banga ninye azali kosala na banga ninye ndeko sosola tango oyo sosola tango oyo ke bana bajure toza sosola tango oyo ata soki Yesu azongi pelelo te yeba eteliwa pesali soki lelo yo kufina masumu
oko kende wapi moninga litomba nini ozwa nyonso ya mokili obungisa bomoi na yo bato balingise bamateye kosepelisa bango soki otei kopambolama wana nde basepeli otei bango bamiracle balobi oteyaka malamu kasi soki otei ndeko tika nde masumu wana balobi oye na mateya ya condamnation otei mondimi tika kindoki mondimi ya tomboki oluki ya kongolela yo bandoki nyonso babundisa yo otei mondimi tika songi mondimi ya kimi eklesia olobi na moto tika ba deuxième bureau alobi eglize wana bapanzaka mabala ya batu ndeko sosola tango oyo sosola tango oyo sosola tango yango sosola tango oyo kebana bajoure toza sosola tango oyo ata soki yesu azongi mpe lelo te yeba eteliwa mpe ezali soki lelo yokufi na masumu oko kende wapi moninga litomba nini ozwa nyonso ya mokili obungisa bomoi na yo. Merci. Nabi que c'est ici Bananzambe Belé, Bazolanda Biso, partout, par-ci par-là, donc Europe, Amérique, Afrique, Océanie. Donc pourquoi pas Nakata RD Congo, donc Nabi que Bananzambe Belé, Baza édifié. Nangna signalé ka bande comme eux, Baza ba jeune serviteur, Baza na besoin de soutien, Baza na besoin de chalo beaucoup, Baza na besoin de soutenir œuvre de Dieu, parce que na nyonso toko sala. Na nyonso tokozala nango soki mutu moko autorisé tozala nango te tonga tozala nango te nzambe wasala likolo na se c'est-à-dire ba jeune serviteur baza na besoin de soutien baza vraiment na besoin de soutien to moni ba talent ndenge ezali baza vraiment na besoin de soutien sikoyo nde boza kosala ba interprétation boye est-ce que bosala yango kaka na bémission ou bien bakobenga bino mpe na manifestation moko na kati église à part église na bino po toyebi ke toyembaka na kati église manifestation moko na fête na kati église bakobenga bino mpe bokei bo interpréter oui ndenge tosalaka boye donc toza bamusicien église mais toza indépendant donc soki programme moko ezali soit séminaire campagne convention mariage toza wana mpona bino nyonso bokoluka kobenga biso toza wana tokozala wana tokoya prestation ekozala na ndenge moko ya bien makasi donc toza wana mpe tozozala bapele na bino bato bosalisa baséminaire prophète pasteur donc archibishop bobengisa biso bokozala desi te toza wana mpona bongo tozoluka nde baproduction ya bongo yango toza nango mpenza bosenga. Merci beaucoup, mais est-ce que bino boko supporter bénédiction ya Nzambe po Nzambe sera pesi ya pesi et ça bato ebele abande ko servir Nzambe poza non eloko te mais tom Nzamba pesi makambo de to bengaka Nzamba pamboli vraiment to moni a dérouté mimo na nzela to souhaiter te bino ezala bongo mais question na ngezali est-ce que bino bokokoka vraiment kotala ba ajo bozana ngononu botiki ba makambo belé o ba jeune basala rafaye bosala bino bosali yango te est-ce que lobi boko abandonner Nzambe po bozonga na mokili? Oui tokokoka parce que Nzambe moko aza maître ya nyonso tango azui apamboli mutu faut pesa pe makasi o mutu akozala supporter nyonso o eroyela et donc tokokoka tokozalaka toujours na makolo Nzambe parce que ye kaka nde atombolaka ye pe mutu apesaka nyonso tokozalaka wana pona kogumba melaka ye tokokoka vraiment ate élévation ya ndenge nyonso tokoyeba bisika Nzambe auti na biso pe bisika zoke na biso tokobosa na ete tozala wana pona ye. Merci. Bozana ba parents ba minyo so mibali baza en vie. Oui, papa Zali, maman Zali, papa Matondo, maman Paulina, Bazali, bazolanda biso pe na ngonga oyo.
Soutenir Rabino pe? Oui, soutenir Rabino, soutenir Rabino makasi ezalaka mama na banzela prière parce que ye banda bo mwana banda ko sala yango na koyemba na biso ezalaka kaka nde toyemba ka bana mike un jour toke na église mo bo tozo yemba et tant to yembi et tant que biso kaka bon loka ba mike to yembi to bima nde pasteur moko aleka ki wana zaka prophète atuni mama ya bana o bazo yemba zali ne mama ndimi ande aisi mama na biso non chaque jour abibana ozomona bakoza ba ministère ya minene ya monde mais chaque jour soko lingolala tangilaka bango verset moko bible pe soki tongo etani tangilaka bango verset moko bible omona makambo nzambe akosela bango nde mama a continuaka toujours kotika biso na boka nzambe makiki mukolo akoli déjà mais asambelaka pona biso azalaka na pona soutenir biso mama zali. Merci beaucoup. Nayebi ke bandeko baota la biso Missus bazo kamwa, missus bazé édifié, missus baza consolé par rapport à ba chanson bozo beta. Ezo ça là vraiment bato bien mais na question moko. Tant ozo servir nzambe boye. Ozu ba désir nyonso ya kibo jeunesse o chango mupanzi. Lobi nzamba pesi yo mbongo. Ya za jimona yo. Est-ce que mbongo et cause à la lobby auteur te cause à la canal il y a séparation pour na bino mibale na jimono pour mingi to mona raboye baza ba jimo o mona mwasi tombongo et panzi bango yo ko yebisa bat ba la bino nini o ko assurer biso bat toza na bino nini pour na futur na bino. Merci beaucoup pour la question wana. Donc pour na mbongo to mwasi et ya ko kabolanga na lipasa langa na rolo bango eza vena impossible. Impossible. Donc tout ça kawana biso mibale soki ya bimaki nan deke na zongité donc nga bisika na ozala za bien te tant na zo benga eka kazo yambate do bisika na kozala bien te donc yene muto sala ke sengo na nga pe ye muto sala fierté na nga donc tout ça wana eloko moko bo déjà que soki ayoki ngwa sentir en mabe si bitmanga pe no sentir mabe donc soki ya za mal à l'aise nga pe na komi mal à l'aise donc soki ya beli donc nga pe na beli donc eza vena bongo ke pona kwa sire bino batu nyons oyo bozolanda biso na moment oyo bokomona ka biso toujours ensemble dozo servir nzambe oyo asali biso ngolu to monana à travers la poste télévision na bino to kozala toujours ensemble pona ko servir nzambe oyo donc na ko répondre na question na ke to kozala toujours ensemble. Merci, big dédicace à toi, Nikinga, c'est à Triple L. Nabo sanité, bonne guérison à toi, Royal Thème, Oudjana International, na Cape Town, Bambo Tebele, Place aux Ali, Balobi Bika, Potozano, na Posanayo, Nabo Sanipete, Laurent Antosha Benedito, na Hollande, Bajimo Bango, donc, Lelo, Bazo, interprété Kaka. Hein? Donc, les grands caméramens pensent Moko. Ozoyoka. Yawe yosalibika mwana bomoi na ngai Yawe yosalibika mwana bomoi na ngai maboko likolo nafukami na bangi yo ya mbangu na batikali na soni ya libota na ngai pamboli yo non non je vais tout casser pour recommencer. Non, non, je vais tout briser pour refaire ma vie. Ngana yo tolingana na bolingo ya seko na misala pe maloba ya pamba te tokomona nzambe. Sope tolingana na bolingo ya seko na misala pe maloba ya pamba te tokomona nzambe. Bolingo ndesuka na nyonso koloba minoko ya sika ekoleka bikamwiseli mpe kosuka baninga se bolingo ekotikala nana lola mokanda na bakoli
bakolito eyebisi biso boye soki tokolingana tokomona nzambe na solo bolingo 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 soki ozangi bolingo ozali lokola ngonga ekolela ngebengebe elelaka ngobongobo wana mosala ya mpunda lata bolingo ezali nzambe mokanda na bakolito eyebisi biso boye soki tokolingana tokomona nzambe na solo bolingo 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 soki ozangi bolingo ozali lokola ngonga ekolela ngebengebe elelaka ngobongobo wana mosala ya mpunda lata bolingo ezali nzambe ngala yo tolingana tolingana na bolingo ya seko na misala pe maloba ya pamba te tokomona nzambe. Merci nayebi ke batu nyonso bana nzambe ba pamwami apo maneno l'antivirus ombre noire nayebi ke batu nyonso ba pamwami ngamoko ndonde na zabo nayebi te ba chair de poule bwana ba voix kitoko vraiment ndo nzamba pesa bino mais na poser moi mutuna moko boti ko yembela biso nzembo ya bolingo tolingana soki ozangi bolingo ekokoma lokola ngonga elelaka nini ngobo lelaka ngebengebe. Voilà, mais lelo so tali na basala nzambe neti par exemple nazo zwa tozomona mikolo yo ndeko na biso toyebi frère Roger Baka na Mogisho basala nzambe bazofingana na niveau ya batele kobwaka na ba jeton pona yo etant que nayebi koza jeune serviteur moza pe mosala nzambe. Est-ce que vous avez un conseil Tomo a dit au Poneloko wana? Merci. Bolingo eza nyonso, garçon sympa bolingo eza nyonso parce que soki Yesu amindi maki koya kokufa bolumbu ezaki te ke pona mbongo tozaki na mbongo opesa ete biso to sangisa mbongo to pesa Yesu mbongo linga ekoka te mais bolingo nde etindaki ya mikaba ne kulus donc nazo pesa ba pasteur na biso toli parce que bango baza bato yo ba edifiaka biso to landaka bango na matera moto pambola maka en tout cas soko zangi bolingo donc oser le côté koza na mbongo koza na nyonso mais eloko eza base eza bolingo donc banzembo ezoyemba ma déjà yango yo banzembo ezali ke soki ozangi bolingo okomona nzambe te okota pelo la te donc toza na bolingo en tout cas ba grand na biso nzambe asunga bino zongisa bolingo oyo bozalanga na ngo tango bandaka na musala ya nzambe oyo ekozala malamu toza pe na posa ya kozala ensemble ya kozala na bolingo ekozala malamu. Merci beaucoup. On a profité de rappeler c'est une émission de la chronique musicale. Hein? Donc, c'est une émission à serviteur de Dieu. Et ça, la polémique était na kati. Est-ce que au bisangai ba pasteur oyo sepela na bango? Hein? Oza so fongoli TV ozotala ozo mona mano waza mosala nzambe so azote sala ka bien. Moi 2 ou 3 pasteurs oyo sepela na bango. Sans polémique, hein? Donc sans polémique. Moi 2 ou 3 donc Baza Pinta et Belé. Oui, Baza et Belé, bien sûr, mais 2 kaka ou 3. Oh, Binobo Mesana, Mingi. Yete, yo personnellement, oh, Talara moi Mingi. On a Talara moi Mingi. On a qui Basala Moussala bien. Ah, Bazo Sala, on se Moussala bien. Pasteur Moïse Mbie. Papa Nabiso. Bakombo Izokima, tellement Baza moi Belé. Pasteur Nabiso François Mutombo. François. Papa François. Na Zususu. Na Oyo. Na papa Mukuna donc baza papa moko bazo sala nzambe penza bazo sala nzambe bien yango totalaka bango tozotala bango tozaka édifier yango nazo profiter kaka pona koloba pona bolingo l'amour soupçonne pas ye moko nzambe atikeli biso bolingo surtout si je m'abuse pas koza 3e commandement nzambe atikeli biso bolingo esengaka mikakatano te bolingo pe etalelaka mutu mabete bolingo soki komi na ba intérêt moko personnel pour na yo exerce bolingo te toujours singa ke bolingo ezala kati na biso na posa bolingo régner kati na biso nyonso pa mezake ndima eloko muninga pa ndima oyo zo sala muninga ko sala ngote exemple za awa to frère na biso Michel Bakenda awute ko bima awa banoko interpréter ba tomba lo ba frère Michel azoyemba frère Michel azoyemba neti ari papa mais akomaki ari papa te
frère Michel Bakenda zoyemba neti ari papa mais akomaki ari papa te donc eza bongo kokanisa te ke muninga soka ye aye kotia yo mal à l'aise te ndimelo kwa muninga totika makambo wana nyonso nzambe atikela biso bolingo batei awa toto koyemba ana nzembo bolingo nde mutu kotika la kuna na lola donc nyonso to kosala o kote ya ba prophétie e kozala te bolingo na lola to kozala te ke toyemi mukebo toye koto totongi bolingo atongaka te bolingo pe bakanisela muninga mabete donc pasteur zala na confiance ya berger na yo berger zala na confiance ya évangéliste dans la église nyonso nazo senga bolingo na nzambe erenye kati na mboka na biso Congo erenye kati na monde atier to sala nzambe kati na bolingo to komona nkembo na ye merci. Merci beaucoup, merci tout le monde à Kembo Nzambe on les a conseil ya ba jimo ba oti kopesa bisognos en général donc nabi que to comme chité déjà les grands caméramens pense moko donc merci fidèles téléspectateurs to comme déjà comme presque na fin ya émission mais na ngna lo ba studio bozaka na kata studio bien sûr que ba moyen exacté mais ça marche un peu quand même malé. Oui, studio, ils ont marché dans le malgré que nous avons na bateau bazolanda biso po tozana po sa balisungi studio to kota ki ils ont marché 3 titres déjà ici 3 titres ici mais studio loko ezaki ya nyongo ingénieur kangi biso banzing po tozali atana po sa déjà to bando sala ngo promotion nan atana radio to pesi moi batu batia na radio ebetaka mais ingénieur kangi na no habite il faut ba dollar ebimanan badola mapo ye moka benga ki biso ba ina to kotika musala nzambe fanda boete maintenant to ye to sali musala ngo epesi pe ata l'évolution ndenge musala ngo epesi nango bien les ingénieurs ba bifo badola rebimande to zo senga ba soutien pona to récupérer banzembo o eza na studio to pesa batu ba yoka batu bazala pe béni à travers ya banzembo ba message o eza na kati to lobi na kati ya nzembo wana. Merci beaucoup Naïbi que message est commis Laurent Antocha Bénédicte Nakati Hollande azana pour nous soutenir bino donc bat ba soutenir bino belé baranzambe ba otala biso ko baksanini pour moi contact les sous mais ngana préféré mingi bo pesa rapé numéro ya maman parce que bozape nanu ba jeune so bozo numéro ya maman na bino pe bo chaka na numéro na bino mon numéro mère et ça là vraiment bien pour na batu bazola na bino ou à cause na besoin moi soutien à soutenir ba jeune serviteur dédié vraiment et que ça là bien hein? Oui merci tozawana tozo zélande balisungi mutu oyo tuti sami à travers koyemba na biso à travers ba voix na biso nzamba sale le moko donc soko zana posa osunga biso ko hésiter parce que yango tozo zela parce que na yo na oyo kuna ko tia implice okuna bakisi ndeko sala ke musala nzambe etombama oui contact ezali ndeko za oui pour na contact na bandino na numéro o ya ngamoko o ya WhatsApp plus 243 81 23 75 269 wana soko commune na WhatsApp plus 243 81 23 75 269 bon numéro o pour na maman na biso to benga ke secrétaire particulier na biso le yenda zo soutenir biso na ba prière na nyonso soko lingo zoyer numéro neza plus 243 81 040 66 64 plus 243 81 040 66 64 donc ceux qui au bengier au rejoyer soit na WhatsApp au komeli au rejoyer soit au kobenga biso pe na orange wala nde au rejoa numéro ya lipasa na nga José Matondo plus 243 89 77 77 804 plus 243 89 77 77 804. Merci beaucoup, merci Togote Malabiso, merci. Merci beaucoup fidèles téléspectateurs, nous sommes presque à la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci également à Pomanen Antivirus, Ormeline Luzolo, Poupée Blonde Originale, Mireille Kabang ou la patronne, na poto, Guilain Toboré de Madrid Védio, Naomi Mackenzie à Paris, Nikinga Sia Triple N, Bambo Tebele, Bonne Guérison Anti-Royal, Royal Teme, Bambo Tebele, Bonne Guérison Bika, Nabo Sanité, Elena Tanda, Motema Yadie Kolena, na Paris, Igewande, Jimmy Bamungwa na Paris, Bambo Tebele, na Bosani Pété na Régikuna, donc pense Moko les grands caméramens, équipe Bumba les grands cordons, Bambo Tebele na Maman GH. Donc quant à moi, je vous dis déjà bye bye, ciao. Il est le soleil qui éclaire mon âme, il est le roi que mon pays adore. Jésus est ma joie, il est ma consolation, il est le roi. Chantons la louange à la gloire de Jésus. Il
le soleil qui éclaire mon âme. Il est le roi que mon pays adore. Jésus est ma joie, il est ma consolation. Il est le roi. Chantons la louange à la gloire de Jésus. Il est le soleil qui éclaire mon âme. Il est le roi que mon pays adore. Jésus est ma joie, il est ma consolation. Il est le roi. Qui mène ensemble à la mabota nyos tout ya monde. Nzamba pambola bino, nzamba pambola bino. Ba frère na bino ba ishimo biso, je vous aime beaucoup.